Nzambe mona motema na ngai Nzambe mona motema na ngai Baseleki motema na koma kaka kozela bizoli ya mwana moto epesi bango esengo kolela nazolela kaka Eske pasi na ngaye, pasi na ngaye. Eske pasi na ngaye, angaye, ay. Eske pasi na ngaye, kokanina oyo ya Sara. Mwasi kitoko, bala mobala to na bomengo. Kasi bolingo na bango ezanga kifuri ya bolingo Nzambe. Soki lelo yo mebotonga kaye na WhatsApp. Soki lelo yo mebotonga kaye na Facebook. Motema na ngai, baseleki motema na koma kaka kozela bizoni ya mwana moto epesi bango esengo kolela nazozela kaka Nzambe mwana motema na ngai Nzambe mwana motema na ngai baseleki motema na koma kaka kozela bizoni ya mwana moto epesi bango esengo kolela nazozela kaka mokolo pinzoli nanga etangaki mbayini nanga bamela masanga bayema nzembo esengo mokolo pinzoli nanga etangaki mbayini nanga bamela masanga bayema nzembo esengo wana nazolela wana nazoyola lilele lokola akwami ngana zozela basinanga epesi bango esengo basinanga epesi bango esengo lokola Joseph ngana zozela lokola akwami ngana zozela nazozela Shalom, shalom, libota na Nzambe, bana na Nzambe oyo, bolingi, chaîne na bino mingi penza, bolingi émission mingi, nebuke boza deja wana, biso etoza apote bino boza wana. Amen mama. Amen. Nde papa lobi, toyebi ke bino boza wana yango esali biso so esengo même na retard, mais toyebi ke fo tomi moni samali boso libota na Nzambe vraiment bolimbis. Tozaki na matéa avant biso évangéliste papier on Nzamba sai bolamu mingi. Amen. Vraiment mutakoye ko stopper Saint-Esprit azate to monike et memi biso ndenge Nzamba lingelaki ya mwana na tango oyo asili sinde biso peto bandi matéa sekele libala nyonso zali loba Nzambe Bible lobi konzimeaka na koyoka tamu supe ya mwasi papa na ngai oyoki ya mingi oyo so ekesala impact na libala na nzela ya moto na Nzambe aleki avant biso évangéliste papier. Mais le kola tozala rendez-vous na biso na Nzambe mukona lundi na ndimiete bokutami na ngambo wana vraiment Nzamba osala biso bolamu po ete to respecter kozala kosolola koyokana pe kobungisa o toyokana ki na Nzambe na mukolo ya lelo eza biso couple
évangéliste Makou Tanguifwene nayebi ke o bakoti mbali boso nde bamoni biso mais o tozala na bango déjà bayebi biso yango wana na utika tangu epa ya papa abondela tobondeli Nzambe merci ya na bikama mokonzi totomboli yo tokumisio kolo pamba te tango oyo epesa million Nzambe na bikamwa sala biso bolamu sala bandeko nyonso Nzambe bakolanda biso bola memba bakolanda video oyo indirect ya na bikamwa sala biso nyonso bolamu yawe yawe tango yango ekoki mokonzi toyepona kotatola monene na yo toyepona tina na koloba oyo eza libala toyebi ete libala eza institution divine otepai na yo nkolo oyo nyonso yali flèche ya moyini Nzambe na mosika ya plateau oyo yawe ezala nil et sans effet tika likolo polele Nzambe ba ange na kokita pe komata na protection esika oyo na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Na sepeli na yebi ke bozawana gloire. Foto kwa ko solola oyo ni toko ko bungisa mabala na biso. Amen. Libala mabala pona lo mabala en général libala moko mabala en général eza facilité mais eza nango peu difficulté ce qui te solliciter au hasard maître na yango. Amen. Ya mo c'est censé ngano to comprendre que Seigneur na to solliciter au hasard maître na yango. Bosana ke papa zana malade mo boye papa bosana mama za malade mo boye so malade ezala kité do docteur alinga ozalate so malade ezala kité tonga to benga Nzambe te Jova Rafa alors c'est que yaza Jova Rafa pona impuissant wana yangwana za Jova Rafa pona fragilité wana oyo ko kozapa ya mwasi yangwana aza Jova Rafa alors to bosana malade wana totalela ye o aza Jova Rafa comme ça tous va succès na mabala na biso pour ça te se concentrer na likambo wana o azala problème boy et mon côté biso ba dégoût et ben nous sala ke tous ala na dialogue te na mabala na biso parce que thème na biso to yenango aweza biloko nini o ezangsaka dialogue kat na mabala amen de loko ni ezangsaka li solo et pas ya mwasi na papa tolobaki yango semaine passée yango toyei ko silisa yango lelo semaine passée tolobela ki 3 biloko esi saka de go esala ke masolo ezalate kati na libala amen kati na mabala na biso kati na mabala na confesser yango te na ba futur marié donc eloko nini o esala ke ba masolo ezalate yango na bike totala maladi wana te po maladi wana ndenge za wana po ya benga mi Jova Rafa azapona yango donc ça c'est lié so comprendre que na lingi problème o te na mobali na ngai problème ngo eza nini o ezo déranger mingi ba couple ezo sangisa masolo côté bala mibali na ya mwasi eza impuissant na lingi donc siko ya mwasi zula ngo décision na lingi yango te pa mobali na ngai papa pe zula ngo décision na lingi yango te pa ya mwasi na ngai siko zo décision ngo o te maliboso nani liboso ya Jova Rafa na ebite papa ni mama otolo bawana tuzo silisa lelo oeza thème kitoko mama to chaki to bandaki yango lundi passé to baki eti ba cause to biloko to makambo oezo sala ke ezangisa dialogue kati na libala eza important de konangai mais la lingi loko mo inga ko chaper mama ta oni savate ayembaka anzo mwa kitoko ni mwemba po atia na libala amen amen te chapa ngate na ebe to sala introduction amen après to ngato yemba po to pe sa thème na oyo to lobela ki semaine passée mais gloire à Dieu tam soupe na katikati ko loba elinga ki échappé nzamba za bandinga sala merci papa to ko kumisa su nzambe na loyembo po to za na kati sekele ya libala alors to yemba sekele ya libala sekele ya libala sekele ya libala kokanga mana Yesu yende kisi ya libala mosanto totangi mikanda na Bible pe bakomi o likambo ya libala sekele ya kofanda na libala kokanga mana Yesu
yende kisi ya libala mosantu amen. Yesu nde kisi ya libala yango na utu koloba awa sekele ya maladi wana eza nango Yesu. Amen. Sekele ya maladi wana ozo déranger que lisoleza ate na couple eza moto mosusu te eza Yesu. Okoki kokende pa a docteur mais sekele nango eza Yesu po yende mutu asali libala wana. Alors yo kolinga te ke libala wana ekufa. Akolinga te libala wana ekozwa 3e ou 4e ou 2e bureau akolinga yango te. Po na jardin asala mwasi moko mobali moko. Na jardin ada peseka kombo pa mwasi moko. Alors nzamba o permettre te ke Adam mususu amona na Eve mususu amona na. Maladi wana papa na ngai ya mwasi e déranger couple te. Ezangisa masolo te. Obiso mutu aza malade ya papa. Tanga moni bato baye kotala ye bato bazo solliciter kosola ye akoki kobosana même ke ba douleur wana. Moi c'est distrait à l'épée. Et ça peut problème eza ndenge mo pe na kati ya ndako ya ba couple. Moko koza na problème o eza ya santé. Mais tant yo oyo oza makasi babi mutu oza libanda mutu oza makasi mutu abisa mutu na libulu. Alors tant yo moni ke yo santé za bien, conjoint na yo aza maladi. Yo okolata maladi wala te ke e comme ingir pour na conjoint na yo. Donc aujourd'hui na facilité moko boye pour na conjoint no akomi na état wana non. Yo kolata souci wana mais on manifester amour plus et c'est plus c'est pas conjoint na pour yango on transmettre même makasi. Amen. Pour moniko seka eza thérapie. Tant aza na douleur wana mazo mona ke yozo l'accès toujours amour. Azo seka. Même si quand on linga passe na seconde wana on mona appelle que pousser comme petit na minute. Moi pe na minute on passe on peut s'amiter comme pe na air. Na RP mon salamité to comme pe mukolongo pe leki. Oh to comme pe mukolana oh mutu pa comme tu na mena mona passe mo robuti. Mais qu'est-ce que la bourse n'est-ce que la melaki bien la melaki pour la nine atmosphère ça bien yeah pour atmosphère ça bien ma solo ça bien mais c'est comme mutaza jana passi ale conjoint sous azoe ça passe en makasi au commission au juice koyo ni na yo sujet na yo ya jour au jour non ça bien OK c'est quand maman expliquer moi mon kena na lombango pena autre belaki ba cause misatu auto toucher na tina ya ba cause za kwa empêcher que dialogue za kati na libala ponde ko musile msala ndaki bisote akona profiter na introduction ya ko ba cause wana en semaine passée na thème na biso auto za nango lelo ba cause o esala masolo ezala te kati na libala tolobela ki orgueil kati na couple to pesa ki exemple ya Nabal o azaki mobali ya Abigail donc tolobela ki orgueil na couple to pesa ki exemple ya Nabal o azaki mobali ya Abigail na premier livre à Samuel 25 na 10 kuna to komona yango nini mobali wana sala ki do a solliciter ki mwasi na yete pour répondre pour la décision na demande o ba sala ki amone ke ye akoka tant musupe na ndaku na biso et sala makapa ya mwasi et pas papa na ngai moko kati na conjoint zo mona ke ya akoka après to yaki ko le manque d'amour le libala mobe mutali moka zanya bolinga muninga sikoto oza bolinga muninga te papa e ko permettre to sola na ye po elonga ye ko peso kanda do tant ka lingolo mutema déjà les autres kala kati muto e réponse ngana opesa ye do soko ta ngobi mana ye azo 18h soko ta ona na yo to mona ngo bien ke azo na 18h et déranger po butu eza mulai mais soko ta bina olala kuna do atonzimi na munoko te mais muto eningani do safa kutupona nga. Ça peut arriver aussi que manque amour en somme moko abeli à l'hôpital muso passer mal monta tika la kuna ya sauter bon dans ya zo ba que docteur avait trouvé nzoto pina kolongo no na ça très bien pour gens zo se plateau à cause se plateau pour muto alingi yote muto alingi mutaza na amour pas alingi yote aza ennemi na yo donc manque amour on se pela likambwana te pour la minute obiso to solanda ndeni to ko bungisa mabala na biso eza na muto azo se pela te pour eza na posa apanza yango me ko panza ngote na kombo na Yesu pour eza na ndeko moko na tango banda ko gêner donc même kutu âge ménopause leki déjà pour azwa libala mais tant sungana yo ya mwasi papa na ngato sala jeune te pona mabala na ebité menza mas accorder biso grâce soko zo ningo panza ngona facilité pona nini manque d'amour te bible lobisenga e opesa mela bino na kombo na Yesu loba nzambe mutu na zani na linga kete na sala ndenge nini na ebike pano tout est possible pour miteme simba mi epai na yo donc soka alinga ka loba mutema langa jesiliki yebisa nzambe après to kendeki na troisième to ba ke charge ya famille to koti na mabala mwana ba charge ya famille ezo sala ke moyen to dialoguer na mobali na mwasi ezate pour une charge
na bimaki 6h na ozonga 18h tant na ozonga na toksama des heure nini na osoko ya toilette heure nini na contrôler four base ba kiti na contrôler en heure nini sambetu kuna olobate ponde na longola ba chaussure ba sous-vêtements bana ndenge kota na sambetu donc charge l'équipe mingi mutamu na donc tana kipe mo moza te bon libota nanga oyo ezala on peut mabete ko kipe libota eza malamu meza malamu mingi te faut kipe libota oyo zo sala po biso seto uta kuna na de chronique na te na ecclésiaste balobi quelqu'un sur na tangu nango génération muso eko kele muso eko ya donc génération ba papa na biso ba seke biso lelo to mona pe mokili ba on peut baza tangu na bango ba koleka biso pe tozana lelo biso na génération o biso to sali penza ma pamboli biso do photos na souci nango do photo se concentrer na yango alors ba charge on ce que zo sala ke dialogue ezala makambo to lobelaki na semaine passée ya on de quoi attaquer biso au se rattraper quand même alors to lobela biloko to peut ba conseil nango so continue na page kuno remona makambo na nyonso alors le lot to bouger moi muke to zaka na même sujet mais to chango en conclusion de lelo ou eza partie 2 hein maman partie 2 OK ça malamu mingi ma bana na chose na santé ma bana chose na santé maman église locale et aux appels malamu mingi na bana kati na ndako bazabe malamu mingi pour ceux qui papa na maman baza malamu te et affecté déjà bana et affecté bana na ba classe et quoi affecté même vie morale sociale na bango et aux arabienté physique et arabienté mona okobenga mona yakolia mazota la maman na cuisine papa na chambre vraiment donc ezaka vraiment bienté mais tant couple baza bien mai ezala lipa ezala et donc l'équipe déjà miliki ezate et l'équipe ce qui faut ezate parce que maina lipa comme ezana ngokaka ça va ce qui wala pesa la moté mais tellement biso to lingani d'autant na zo mona mo kenzala ezana ngote peut-être to zaka ba jeune et mo keta la copain na yo o komi kuno keta la pe copine na ya mo sitambo zaki na papa na ngai azani ne no côté na pe no sala mais na ke pe au téléphone c'est ma cosa pe l'autre dobo solo liti mais ozo mo apene to kena ote osalo na nzala mais on sentit nous allons te pour les solo eza bien pour muto ngo yo lingiye comprendre to zala ndako zete que to comme ndako mo bolingwana ezala te comme lingiye malheur mo bo se présenter katina ndako mais comme lingiye yo kotala ngote yo tala que te biso photo solo là photo kanza lobi to sa ndenge ni maintenant to lete loko les atete mais to solo la nanu lobi okende wapi amen amen sur le temps avancer maman siko yango lelo to lobla na tina ya intelligence les appels moko ya ba cause oyo ezosala ke ba solo ezala te kati na libala intelligence donc mayele donc maman mayele les appels bien la côté musu pesa ma pesa na bato ba za mayele Jésus zakina na âge à 12 ans maintenant bazaki liboso ya ba savant wana donc mambazo loba batata mbima ba kamba mwanu mayele asuli yango wapi donc ça batu mususu lokwa ba Daniel donc ezaki na mayele mo plus que âge na bango siko ba mayele wana ezaki na ngo bien na batu ya tangu wana ba Daniel donc bango ba distinga ki donc ezaki na batu ba landa ki bango pona mayele wana mais na tangu na biso siko ba mayele wana o eleki ya mingi wana eza bien eza misala ya bien eza bambonga bien mais ezoko tia manque ya dialogue na ndako mayele kako mayele to so ba intelligence donc exemple tu mo as ingénieur moi ça za docteur ce qu'on a ndako nani on sa muninga moi si faille ba lobby au sala opération moi li faille ba lobby au sala ba pont c'est comme mutu fa kota na oyo ya ye mais ce qui ni subject na oyo ya ye l'opération na ye que pont wana ba sala ndenge ni et puis ma kele rosa te na mutu ça ma et quoi ça la te pour ce que ça mutu katina pareil azo ninga découvrir pour wana ba sala ndenge nini allez oh wana passa docteur azo ninga découvrir muku wana so ba pandi yango et ko bonga lisusu ndenge nini donc motema wana o eziku mais pour mutu wana kufa te to donc mutu ça concentrer na quoi na ye na pareil na ye pour na update mayele na ye pour lobby azala succès na musala na ye OK to so ba intelligence eza moko ya ba cause oyo ezosala ke dialogue ezala te kati na ndako donc en peuple accompagne maman bien intelligence na ma bete kozana ngo te eza mabete eza malamu mais eza malamu mingi ko ba ko shera ngo soki yo gerango amen intelligence eza malamu so tozo sa photo tika bana na ba classe tozo lamuka to sa eza malamu pour muto ba yele so continue ordinateur pour bima siko mayela ngo siko esanga na technologie oyo toza nango na siècle na 20e siècle oyo
yo siko kota na ordinateur okotla ika likamoko linko yeba litungulu eza nini et comme mema yo même tina matungulu ya ba 2050 ba ko sala ngona niveau nini donc update mémoire na yo ke non ko po yo bima siko tam yo update mémoire na ye alo ba te do loboko ka te o lia zo ni sa loboko moko ba zo tuna bo siko ndapo na letra zanza na ola ksokura do tala la concerter ta na réchaud bon yesu asa concentré na likambo wana. Donc intelligence, eza bien vraiment, mais eza bien mingi ce qui yo olongi yango, yo zo diriger yango. Au côté na ordinateur pour bake muku wana, ce qui na sali yango, ce qui lobi na panzi yango, bon, et ça même sur 5 heures de temps pour mutuana à récupérer. OK, comme on comprend le bongo stopper mukie, yeba koza marié. Na Corinthien kuna lobi na biso ke eza na makambo o eza pona ba femme mariée, eza na makambo o eza pona ba célibataire, eza na makambo o eza pona ba veuve. Ba bi pona ba femme mariée qui pe na yo makambo mokili. Eza bien kende église, zala docteur, zala ingénieur, zala avocat, zala niveau o ya mayele nzambe apamboli yo. Mais yeba pe ko kipe mobile na yo. Eza na 1 Corinthiens 7 kuna. Bible lobi yango. Donc eza bien, eza 1 Corinthiens 7 faisant na 33. So botango ya moi si papa nango monango. Yo oza docteur, oza ingénieur, oza surtout ta musumuna moi ça za banquier hein maman mobile ça ingénieur toi ça docteur mobile problème là il a opéré rabatu parce qu'on pas opérer batu aza muto fa à se concentrer non il y a tout ordinateur zo mo ke ko mo ratie azolinga yeba azolinga yeba sikoyo moi si tellement ça banquier azolinga fa ba transaction moi c'est makinga est-ce que na salim manquement d'erreur moi ça donc ma les athées pour m'talobate donc on sera comme quand la basi kuta na appela ba air donc ça peut parler ba cause on va y aller ba les kutani et ça bien d'abord ça bien mais si tellement gérer ça ma yele wana les vraiment donc c'est comme cause il y a cause ça ma solo obita mutozo na sepela na bango air nyonso ba ya moi si papa na nga toti na bana na ba classe eza bien na sepela so ninga zo ebisanga ike mona lelo asisi akolata robe wana olata esala ange sengo asa bona sisi kominani docteur avocat na sepela mi vraiment et puis azu fiancé na yesu ça c'est ingénieur ezaka kitoko donc batumi bala mayele bakutani mais suko ba gérer yango po bakutani kati na libala balingi te baza ba célibataire balingi bakota na monde ba marié alors le monde ba marié ça peut ba principe na bino boyena ba principe na bino ya étude eza bien mais na monde bokoti eza peut ba principe nango. OK. Donc tout ça que na monde ba célibataire bagela la principe na bango eza principe avant travailler l'ordinateur di 3h du matin tout ça na posa no azate ba yebi ke yozo tanga no. OK. Mais ce que tu continue na monde ba marié donc so continue na ordinateur 10 minutes ya mwasi fo lingo yeba e pundu wana ndeni mbala na se ebele ozoyeba ke papa on l'a ta chemise wana pembe est-ce que ça propre ou pas donc monde ba marié ça na ba principe nango. OK. Et puis donc papa hier aux na ordinateur papa ça va hein 1 minute kaka comme ça o te pose et si kawana msusu po e raté yo to ko cha sin moko al okangi yango ya to bi dialogue OK siko oyeba et papa ndeni bisiko kendeki donc tika ordinateur wana tika portable wana kendelo bandenge nini siko kendeki donc soki omeki ko longa te ko cha pose e ko longa yo e ko mema otina makambo oyo comme soki na ba 50e siècle soni e ko mema yo OK ozana yo na niveau fosala makambo na mesiko yo lokola papa yi azana ndako po musube mama soka mikoti mingi oyo acheka la pose papa pondo sana ma desu chauffeur no soki spaghetti za wana cheka na misali yaka ngana na leo na ni maybe tetala so kwanga so nipa soki loso do ayebite soki nini za wana wana za berer ya wana za na monde libala siko si na monde libala po monde libala za la principe monde intelligence pesa la principe monde va célibataire pesa la principe. OK. Alors c'est comme si tu as un monde où il y a libala avec intelligence intelligence c'est ce que ils ont ça là et dominer dialogue katina libala ce que pour dominer en côté papa tout temps na biso na 2 Corinthiens. OK. 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Chroniques pardon. 2 Chroniques. 2 Chroniques 1 verset 10. OK. Amen. 2 Chroniques chapitre 1er. Ce qui ne remonte à la version comme la version verset online. 2 Chroniques chapitre 1er verset 10. Pour te comprendre, mayele yango siko poto longa ngo sengene na biso nini. Amen. Dans verset 10 Bible na biso.
Je donnerai à tes serviteurs. Tu sais que et pas na yo koza na 9. Attends 9 hein. OK, 9 na biso que que dem poj agora. Yeah. Alors 9 ali que l'homme prépare du bois. Natanga na portugais. Des chroniques total na biso na des chroniques 1 verset 10. Amen. Demi poj agora. Pesanga yango sikoyo. Sabedoria. Mayele. E conhecimento. Boyebi. E conhecimento para que possa sair poete na bima e entrar perante este povo. Pekokota nanzana libota oyo. Quem poderia julgar este povo? Nani akwai sambisa libota oyo tão grande. Libota munene. Amen. Amen. Donc atozali solo ya Salomo na Nzambe. Aosola na Nzambe. Amen. Salomo azalaki mwana ya roi. Amen. Na omona boye bana roi baza mayele po batanga na n'importe quel professeur te n'importe quelle école te donc papa baza osala nyonso parce que azala posa mwana azala successeur na et donc mwana na un jour azwa kita bokonzi wana alors tata wana ba parents na basaka effort na bana wana osala tout donc mwana afaza bana intelligence lolenge roi David asalaki pa Salomo donc asaki tout mwana wana azala mayele. Amen. Salomo a comprenait qu'on azala mayele mais amoni ke mayele oyo na âge na ngai ebele bateau na mokili ngana diriger c'est que ça le loko moko. Amen. Le ndenge pe ya moi sina papa na nga eza bien de boza mayele wana mais ce que botala eza le loko moko o Salomo asengi papa omoni yango ya pota en français. Amen. Fasadi accorde-moi. Dans la deuxième livre Chronique chapitre 1 verset 10. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence. Amen. Afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Amen. Ce qu'on a l'intelligence oyazanango. Engana suffisante. Le kola ya moi sinengo zawana. Uza libala ngo ya kitoko. Ya bien mubala ngo pe ya bien. Ya moi supposa bien de papa lingelaka. Mais na bien na bino na beauté na bino na mibale. Na intelligence wa bozala on te beaucoup gérer libala wana te. Amen. Boko kango te mo mona ke o mobali camarade ya mobali akomi ko bimana ya mwasi. Camarade ya mwasi ko mo bimana mobali. Mais bato ba zo comprendre mais couple ba za très intelligent. Mais ndenge ni ba osala buzo ba abu. Te za fautité. Donc il faut tu nango za nini manque ya sagesse. Amen. Donc mon toisa est intelligent mais azana sagesse tété. Pour ça n'est pas intelligent. Soit que la sagesse est que mon bal en a côté. La sagesse accompagne n'a pas stopper mon quai, n'a qu'il a servi. Pourtant il y a aussi ça. Après il y a vana pelinga naza. Mais si on manque de sagesse, maïe les caca, maïe les autres n'aient à tel abilo quoi ça qu'il a moyi, à quel au-delà on a la lobby. Et ça m'a bêté. Mais si on tellement à faire isoler mutumoko, avant la peu, même mon bal par contre comme la canne sur moi ça maïe les mingi maman. Yango c'est facile. Facile. Yango moni awa Salomo a comprenait qu'il alobi que était pesangai sagesse. Pour Salomo atali na osenga suni continue na 11 papa. Na 11 bible konyo bana biso a passant na zo mbote pa maman so Clarisse a comment biso dia versango mama Mireille nzama pambola mama Mireille mapuni nzama pambola yo. Verset 11. Dieu dit à Salomon puisque c'est là ce que tu as dans ton cœur, puisque tu n'as demandé ni de richesse, ni de biens, ni de la gloire, ni la mort à tes ennemis, ni même la longue vie, et que tu demandes de toi, pour toi, la sagesse et de l'intelligence, afin que de juger mon peuple, sur lequel j'ai fait régner. Amen. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Amen. Amen. Zamba kamwe. Alobina ana 11 abi oseninga tabozuite. De loko ruti na motema na yo. Eza bozuite, osengi bozuite, osengi longue vie te. Osengi te ke ba yini na yo ba kufa. Mais osengi sagesse. Do elekeni nzabe po ngai na yo ya mwasi papa tanto kenda pa nzabe to baka nzambe pesanga mbongo. Seigneur soko pamboli ngai. Nzambe soko to senga na biso sagesse te. Moi, je suis un peu de réponse. Oh, regrettez. Non, c'est l'intelligence. Mais nous, nous avons des chroniques 1:10.
yango na ngalo tato fuka maka yango Bible lobi na biso quelque part kuna papa ko pesa biso atasi ma version babi ke bobonde la me boyebi ko senga te bonga na oso to ke to baka nzambe pesa ngai Seigneur soko biki singai nzambe soko fongolinga porte ni Salomo atalia te wana te abi oyo na ko oyo atali sima atali liboso bela bato habité na ko kate pesa nga sagesse nzambe oza nzambe wa sonda miteme makamu abina Salomo eloko utina motema na yo yangwana asuka na ngalo bine nini boyebi wana donc sagesse wana pesa melio. OK. Amen. Donc intelligence est suffisante. Surtout na ba oba kota na monde ya libala. Azale mayele. Mais si on manque à sagesse, on n'a pas détruit en gros. On a pensé mon nana, on a pensé mon. Si on a battu balé à mayele, moi za ingénieur, moi za docteur, moi za docteur, si koyo na battu à mi balé, moko azo banquier, donc il y a hier azo telle la transaction les cas qui doit se la rater na mobali. Mo sabani mete a tozana na thème na biso tozana ngo. Babiloko ezangisaka masolo kati na mabala yango tozolobela mosakoli mete po tolobelaki déjà manque d'amour maman semaine passée tolobela manque d'amour tolobelaki orgueil oui tolobelaki pe ba charge otokota na ona mabala amen. Mais si on le autre va faire c'est l'intelligence. Si on battu mi balé moi ça maïle, bah on balé l'ordinateur. Mais si on na monde libala, il ça que les solo ezati. Au moins libala na ezo comme na bokauki. Maman. Quel futur na libala o ezo comme na chasserait ça manque de dialogue. Futur na yango. Ba fruit le robot libala wana. Ba fruit wana mosakol mete merci Kongo mo Kristo papa Alpha ba mosakol mete binzamba pambola Kongo mo Kristo. Amen. To yambi yango. Papa nenga lobido ba fruit wana eza bokauki pamoko esika ombula ezo noka te mbula ezo beta te loko ekauka mai cho oyo mai ezo leka te cho wana ekauka do libala eza lisolo te libala wana ekauka na libanda bokomona bango baza couple babimi wana eza chapato ba osada batu donc baza mwasi na mobalité baza mwasi na mobali parce que baza sexe différent mais baza couple te parce que bango na ndako basola te batuna naka pour muto ana tante yo za mayele ya za mayele ya continue ordinateur do maboko mutu elobaka donc moi mutalo beza azate et pourtant bazo ke kolala bazolala déjà donc ready to go mutala déjà préparé pantalon ni pourtant na la tante do to ngala mkalati skate mba moso sapato akei omoni problème ya intelligence kati na libala soki olongi yango te mama nanga Solange Banza yango siko ekolinga elonga asiko tango kolonga conséquence na ngonde papa lo bibisika oyo mbule ezonoka te kasi mabele wana ekauka yango so mama ezoleka te cho wana ekoka yango so mona ta mususu un docteur ou un ingénieur azo expliquer ba collègue na yeke non nga naza satisfait na ndaku donc on comprendre que on dirait balate on dirait balate on dirait que mais azo aibi make de la balate surtout moi mutu mususu bazo sola moi c'est pas maintenant ba terre au sola bon moi c'est ngai écoute tout sola raté deux à la caque bonjour moi je m'en vais comme ça naza pressé naza occupé sur dialogue exact alors tellement absence ya dialogue na kati na libala moi pas bo se détiver malamu exact moi pas bo yeba na malamu exact or na kati na libala na monde libala plus que bo yeba na kati plus bo na dialogue mouké donc et quoi dégoût et manque d'amour et ça qu'on croître ya Mireille faut que ça la effort wana maman la ngai Clarisse donc au créer ma solo katina libala katina pai na ba mobile na yo na mwasi na yo donc faut que ba ko créer et ça te ko ya solo la na été mais so ya solo la te yo solo la créer li kamo créer le solo pour plus que le soleil à la télé pour nini mayele le kilbino me to tangi awatende Salomo lobia papa pesa ngai sagesse tanga na 12 papa à partir de sagesse wana au monde eloko o mutazo luka na intelligence siko à partir nzambe osengi sagesse c'est pas nzambe au monde eloko wana o ezo luka na intelligence et pesa melo facilité pour o a créer kilibala en la divorce te siko o sala tout tellement bino mbale bozala na intelligence makati tika pesa mo sagesse pour ni libala bango panzana te mais bazwa eloko bazala ngo posa total na biso na 12 papa dans 12 le lobby la sagesse et l'intelligence te sont accordées je te donnerai à notre
une autre richesse, Amen. de biens et de la gloire, comme n'est jamais eu aucun roi avant toi, comme il n'y aura aucun après toi. Na cause nini abaxilia babiloko wana. Pasenga ki oza Sagesse. Alléluia. Sagesse c'est important maman. Makasi. Maman moi ça la tamula ça la relève sur 11 heures de temps par jour. Masuli bala à Bali. Sagesse je sais que non maman diminue ba era musala pose wa terre. Camarade na été camarade mais sagesse na ye. Osu ko ndelo biso manki ya masolo mususu ezo sala manakati ya ba couple eza nini amitié ba camarade moni ba conseil ya libanda. Ezo sala que manki ya masolo ekota na libala. Na sens nini awa salomo ta wasengi sagesse nzambe alobi nini posenga sagesse na accordé osusu babozu mususu atangi yango wana na 12 ya mwasi tanga ngo omona ngo papa na ngai atangi ona 12 abi comme senga sagesse na repesa siko na biso na génération na biso na ba couple omona siko muto aza très intelligent aza pe na ba camarade nesu na libano ko baza so très intelligent siko bazo biso moni mubali on soko landie mingi okoma te siko ningo koma. OK. Minute ozolambela ye falo kota na ordinateur o découvrir. Siko baloba wana siko mo yotambuza. Siko azokota na ona libala. Yepe mobile bazo biso moni mwasi wana soko landie mingi yo ko avancer te oza limité. Donc malamu yo kota na ordinateur. Donc maman ba sikoyo ba ko ba tambuza libala ba par rapport ya ba ninga conseil ya libala ya bato so baza intelligence sous makasi. Et puis tellement peu ba solo la kate. Ne busola te yo tango koti na ngoto muninga ngaza raison muto so na landi e ngala obongate. OK. Ozo pesa raison na muninga obi ya mwasi papa nanga mais la mina yo eza mwasi na eza mobile na yo. C'est même passé na lobaki yango awa surtout na basani na Nzambe. Tobe pona na Moïse. Omoni lelo église ko yoko panzana. Pomo kileza bongo bible obeza malamu bana Nzambe ko mela ensemble. Mais l'église c'est kuna ba bina biso likami c'est ça tangu nango. Boko yoko za même 20 à 15 ans église moko 50 ans. Mais soki moko nango ko kinza babite moto afa kene pasa nzela mususu wana pa kende. Habite ke oboyina na te mais tangu ekoki. Mais moi sina yo mobile na yo boko za na ye. Na musala oyo kende ko banda. Amen. Vous comprenez pas maman autansi donc yona papa alpha ezala eyindi na ngona Irlande ina dible bisonyo so ba noir to quitter maman autansi bokena papa alpha oui muninga obotala nane na ngamo na ngamo ba rotika la muto amtake sika na ye mais yona papa alpha bokende esika moko et donc eza bongo donc meilleur ami na eza papa alpha eza maman autansi donc ya on avec même na sana nza meilleur ami eza mwasi na eza mobile na yo eza te ke azala occasion de shit pour na musala te koto na to faut équilibrer zala oui ba ke ati na aza musala nza maman mobile na ngame tango musala nza meza musala nzambe sikoyo me faut yeba ke faut oyoka o mobile na yo azoloba yopo mbalo yoki o ya mwasa azoloba siko analyser yango est-ce que makambo yo lobi ça bien pour ça que pour mobile na nga lobi na salle la te na ko analyser na pese papa idée maman hortense na bité pas mako on lobi no vali kamba bien mais surtout saleli yango na minute yo pesa te total ta lobby papa pas habiter on répondre no bien mais total to meka ata to sala nyo soute mais to sala omoni ke bino mi balé bosa ma meilleur ami pour oyebite motema mutunza me mutayebi yango ami wana wazo ebiso so landrier yo tangi na yo zo landa yo zo kase yo sabo tam so za posa te ke yo za na libala ko kantete po za mina yo te so na bi mabe ya moi si papa na ngisi ko zo limsinga mais un jour au comprendre et ça te que mutuno so za mina za posa bolamu na yo te parce que biso to za ba to limité oui surtout intelligence ils ont limité biso makasi yango moni mama sikoyo na ngeki opesa conseil mo dans le sens na batu oyo mama to bani pinana ningi ya intelligence na batu modele oyo sikoyo nini okoyebisa bango ke ye lisolo ezate tana nyo sa kocha nguna préparation musala oyo sala lobby mais aza marié mesala nango mama tango azali nanu célibataire ma koti na ona monde ya ba marié ozana mama so te mama donc monde ba marié même si c'est vice versa même mobile azosala ngo mama mataki yo sha ba recherche na ela sewana même ti 3h matin 4h amatia bon na procéder comme ça na 5h wana eza susu libala te na portugais toloba ngo eza fodo na lingala makangwa obi oza makangu ya mutu wana azana na affection makasite azana intérêt moko boye pa mutu wana affection ezate na sens nini makangu soka ye akosala o azala ngo posa
donc soka ça na posa na yo bobima bo sepela na banzoto na bino asali yango akei mais o aibi ke ngana za marié pa mobali na ngai pe pa mwasi na ngai donc soko pe ke ngana fona ko sa posa ya conjoint na ngai wana mbi yango tozo libala yango nde tozo lobila aba cause o ezo zangisa masolo kati na libala ya bongo ndenga na zo lobila mais oyo wana okei okokisi posa na ye donc ya sepeli na ya sali boye bokabona wana za wana na tina ya masolo te siko sika papa ozali sika ya mo so ozali linga o comprendre yo siko za kati na ba couple wana kati na libala obi za kati na kimakangu babi na yebiti babenga ngo nini oza kati na kimakangu oyo wana oza te copine za na liba ensina ko ba fiançailles moi ça ndako libala azape na tata mobo na libanda mama pasa ndako libala papa pasa ndako libala mama mobo na libanda donc kuna so que mama ataza intelligente eza ngona problème te bo sama na bino rapide ozongi donc ba katula kiadi omoni so katula kiadi eza libala te alors faut ça différence yusko so za kati na libala te linga osenga pa ndengi Salomo asenga pa nzambe tanga sengi sagesse wana pa nzambe nzambe lobine ke na oyo sengi ngai na bakiseli yo lisusu omoni ya mwasi tanga yo o comprendre que yo za marié mais oza très intelligent tiko linga osenga sagesse même kuna bible balobi alikola konzima abo bakisa mayele amen ezete ke poza la konzima moni moto okay te okozika omoni libulu okodinda vraiment okobika te okota vana libulu wana comme yo muto mayele za bien na sepela makoza na ndeko nango za mayele na sepela mingi mais linga likola mayele wana obaksa sagesse wana ekomema yo musika et puis ekopesa batu pour sabaya ko luka yo so to tangika na kenina 9 papa na 2 Chroniques 9 2 Chroniques chapitre 9 sagesse et ça que batu ba ko luko ndenge yo lelo envia kalibala ya baninga moi baza ba na mbongo te baza ba on na intelligence wate mais baza na sagesse okay yo lelo comment on se pena libala bango tala ba onde bazala osape capable libala on est comme à niveau papa ngai tanga na 2 Chroniques 9 na premier verset. Ok. Bible dit la reine. Tout ça la 2 Chroniques chapitre 9 verset 1er. La reine de Saba a pris la renommée de Salomon. Et elle vit à Jérusalem pour le prouver par des énigmes. Elle avait une suite fort nombreuse et des chameaux portant des aromates, de l'or en grande quantité et de pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'il avait dans son cœur. Salomon répondit à toutes ces questions. Il n'y a eu rien que Salomon ne sachait lui expliquer. Amen. Amen. Sagesse à Salomon. Et c'est vrai que bendi mutu auti musika po ayoki sango nzama pambola mama lor ayemba ke bayoka sango eza bien bayoka sango libala na yo ya mwasi eza bien bayoka sango libala no papa batu ba ya baloba bosali ndenge nini biso kutu to bala na avant bino mais tozo kokate libala na biso zata onyoso na koningana mais to yoki sango na bino batu ba biso te po libala na bino za bien boke ko luka couple wana po libala na bino za bien bosala ndenge couple wana esalaki ya mwasi la reine de Saba ote musika ya musika alors que ça ya nini la sagesse ya bwanya habitenga fona kende mais ce que kanisa papa na ngai ya mwasi sango nini oba yoka na couple na bino amen ke couple na kutu bango ba solo la kate don puku na nyao donc bato bakoma okabaza couple ndo moni oba zo kota na fete moni o avana na mesa B na o avana mesa C dans la différence c'est que chamusika donc bakena D bakena F mesa A mais moko avana mesa F donc moni wana avana A na premier kit na o avana mesa F na kit wala suka de baza couple si ko pela baza couple ba benga la kongo songa le mbumbuta de fois la somme sabike umoni mwasi wala kuna cheme sharu ala mbali wala kuna ba mwasi na mbali si ko baza la kanda kama moni musapi na yozo la kisa etal ole sana musapi si ko ba tu ba moni manque sagesse azana une intelligence mais tant misune moni que musapi nezo la kisa asiliki mba so ma sagesse on a comprendre que ba tu ba mona ba comprendre te déjà sagesse c'est différent pour comment
ana sagesse c'était ya moi Salomon abaki na kuna na premier verset na roi kuna na chronique kuna bipesa na sagesse pour na koka ko gérer batu oyo pourtant mobana na mibale ba comme baso mbele bazali na problème faut kata mwana ngoto sabo sans sagesse Salomon ngaba na bopesa mbele bakata omoni abaki te pesa na sagesse pour ebela bato ngai roi ya ngosiko tobi couple moko va na kit na mesa A moko ke va na mesa F siko sans sagesse amona ka musapino la kisibu mais faut pas l'action musapi à moi si pour vendre sika mon côté nini ba ba ke yoza couple de fois le ba ke moni wala va na A mon va na C do baza couple siko le nizo sa no vendre na A moko va na C et ça manque ya sagesse. Ok, so sagesse et vous permettre mutu ay ba ke non na zaboye tango exactement li solonga na mbala ngai. Amen. Yo intelligence va na kwa kwa. Yeah. Azana intelligent mais à comprendre la vie non. Na niveau sagesse na zala ngo. Maman, est-ce que mutu so pas azana intelligence mais t'es très occupé l'ordinateur, mobile na ye na mpaya d'abord. Ma chef c'est papa. Bo ça la ka ba poisson na tu mets na full kuna comme ça bo chauffer kaka. Bon le so mu paya zo comprendre te maman. Mu paya zo comprendre te malheureusement maman azana sagesse ma casse. Mais siko azo tika biso boy comment. Mon sakoli mette nzamba pambolo vraiment merci ming mami. Donc intelligence est très important. Sagesse est très important. Donc faut se nga pas nzambe. Donc si le notre problème sur la biso beleza manque de sagesse. Au moins les kamisa la muki meto ko gérer ngote. Intelligence est ça, mais sagesse à ko gérer ngo ezate. Les kamwa muki zanini li solo ezate. Ezango li kamuki. Ya mozo mona même ba la mususu. Ba ne ma yele ma casse autour la classe atengia ma yele mais li ba le sali inane panzani. Ya mona mona faut conseiller ba na biso. Ozaba yele mezo tango et ozara na dialogue na papa. Faut dialogue za makasi. El bolingo ekolaka na masolo. Bato mayele ba français ba bi appétit et yaka na kolia. Amen. Tant papa na ya mwasi bozo solo la, boko se découvrir. Oyebi na 1 Samuel kuna mobali ya Anne. Nani? Elkana. Omoni na sagesse azalaki nango a comprendre moi sine bime banda tongo na moni mutema no ezana mawa banda tongo na moni olobite voilà na okiangote est-ce que ngana za meilleur te oyi ce que muto za l'intelligence alors etali yanga pela za makamu na ngai do yeso na se concentrer pa na ye après mon opération na sala ngote donc azane mukolo te aza mukolo maza aposa ya affection ana posa ya tendresse na yo pour boza couple donc za posa oninga okota na o eza douleur o yazo sentir eza nini lilingi Elkana kota ki pa ana partie ya sagesse habité mo sinanga za aboete abi mo sinanga za aboete so na bato baza mo na dialogue te journée be ko passer na moi remarquer na été que maman le bien le côté papa le bien le côté journée bien butu pe indi na te muta intelligence autono aza ajni a mukolote o aza na 34 aza mukolo awoye biso à partir de 18 ans jamu takomi majeur asiko ngana lexa atana nga pona ke rotuna kaye au moins que intelligence ere mema biso dans un mukolo atazo mona pasi yeboko a hotelema a kozwa kisina ya komela a hotelema robenga docteur teta mususu azana capacité on a te makase ezate ya kokitana mbetu makase ezate ya kosimba vert yo ozana ngo siko te ma sagesse wana ezate ozobenge bongo ndongo lali wana ozobela hotelema to mela kisi vraiment ata muto alinga ke loba maloba moko donc ezanga tendresse de intelligence c'est ça la partie à sagesse c'est ça la partie intelligence c'est ça la partie ma cause aussi ils ont invité que dialogue quoi kozala likamususu tozana ngo susu eza émancipation surtout de la femme. OK eza susu moko ya eloko ezo sala manque de dialogue katina mabala de maman monique na mikoka nanga na mikoka émancipation de la femme eza bien mingité na biso ba marié surtout biso ba africaine mais siko tozo kota nango na monde ya Europe biso tozo biso ba facilité ba européen bazana nango émancipation de la femme ezo sala dégoût na mabala ya mwasi na yebi ke mso ko sepelate menga na linga ko posa ndeko nanga o ya mwana papa nanga poto bato abana nzambe oza mwana papa nanga na za obligé o loba nao amen. De l'émancipation de la femme et ça là que dialogue est à la tenance ni mobala za ingénieur moi ça za ingénieur OK biso mba eto za niveau moko siko neni ni yo ozomona yo zo tanga na yo mais nga fona telema na ke sa fufu et ya moi si eza droit na eza donc yo oza musala na yo fo sala yango
tobi que monde ya mariage eza ba principe nango. Amen. Donc principe ya Bible eza que mobala za mutu, mobala za chef, jamais okenda ndako ya queen okutazo lamba. Te loba que problème ekutami wana ou bien moi alingi asepelisa libota. Siko yo na ndako na yo pour yo posa ingénieur, papa pas ingénieur donc il faut tellement que ndeko lamba, il faut tellement ça non, ils sont obligés te. Eza soki asepeli ko salango. Amen. Yo étant que maman eza rôle na yo. Donc tout beau ça l'émancipation de la femme. Donc on va en fonction moko ingénieur. Mais si qu'on est ça wana si c'est mi que naza ingénieur mais naza une femme mariée. Et là quand on petit kitoko maman. Donc naza ingénieur mais naza une femme mariée. Je dois être soumise à mon mari. Isa bongo. Donc faut dans la robi qui c'est vous bal Isa bongo. Et puis là la charge ya ko dialoguer. Na mobali nangai. Amen. Donc la position qui est jésus. On a ça apôtre, aux ans moi ça apôtre, bio ça pasteur, mobile azana na grade wana tazana 5 ministères te. Mais yo suko maman aux ans 5 ministères. Eza bien ming na ninga basali na nzambe pe ya basi eza bien ming vraiment. Mais yeba que aux ans moi si aux pasteur, aux apôtres, mais aux une femme mariée. Amen. Donc là mutu faut dialoguer na. Azali ko pa nzambe aux ans mutu azali ko no azamu bali na yo esengeli na ye otosa, o solola o ba posa na ye ayeba ya yo ndenge ni po bino bozo tambusa bwatu na bino eza libala lo ndenge ni tokoki kotambusa yango bosa na grade ya mosali na nzambe mais zo koza mwasi ya libala siko soki mama zo ba ba papa ke non ezana foi ba ngala mosali na nzambe papa ndenge zawana tiyebi papa c'est oui na yebi na bosa na ngote donc papa so va répondre na chef ya maison na chef na yo te faut appeler la sagesse c'est que Bible bien l'homme est la chef. Naboya moto suko papa ba oui, ngana yebi ke oza musana nza mukokuti ya ordonnation na yo ngana zalaki. Mais na lingi yo yeba ke oza mwasi na ngai. Amen. Oza mwasi alibala. Amen. Mais avoza musana nzambe, oza mwasi alibala. Amen. Avoza la mwasi alibala ba ndongola ki yo epai na ngai. Amen. Amen. Donc eza bongo. Le monde a ba couple l'émancipation de la femme et aussi que maman a se obéir te na ba loi wana. Te siko yango tobi awa tozana kata sekele ya libala. Et puis sekele ya libala kata mais sekele ba chrétienne. Chrétienne. Alors tant que tous confesser que tous ça ba chrétien attend la selon ba principe ya nzambe. Amen. Alors principe ya nzambe eza na émancipation de la femme te. Amen. Waneza gloire au bapesi biso basi na mokili. Mais émancipation de la femme na Bible nzambe asaki angote. Nzambe alobi que moi si femme soit soumise. Aux esclaves te ya moi si. Non. Mais ça principe ya libala nde nzambe asaleli yango. Tokota émancipation de la femme te katina mabala chrétienne. Amen. Et là monsieur ça sous ils ont ça dialogue katina mabala ça facilité. Facilité ils ont ça dialogue katina mabala surtout na biso basi. OK. Pour na ebike surtout na monde ya Europe. Moi c'est ebike na za facilité. A lo balanga nini? Ata to solo na biso te 3-4 jours une semaine et ça ngani. Ça prompte. Et ça ngelo te. Non, on s'en a posté. Voilà ça la bateau donc qui sont na bengi ba résoudre le camp na facilité ata na comité. OK. Bon résoudre le camp na facilité. Voilà pesa moko ya cause ezo zangisa parce que ceux qui conjoint na yo au papa a comprendre que ya moi aussi ozo ko agir na makambo wana mais ni solo ezate au moins ça mobalo za sagesse a mona que donc moi so a considérer ninga été bon non solo ne pour ani moi si peut o azape na sagesse o azo comprendre que mobile na yepa azo vivre na facilité eza mibali misusu ba tongo yo talingane ma muteko ke luka musala o akende classe o ba ile ba copie moko boye mambo na linga ngote o copie mo zo sima do ye bisu tongo etani o lambi fufo chembwenge chesuki makaskila ya lena ye kwele makamba copie wana te donc facilité bobo ezala wa bi question na ke kuna lendi na ozombongo na ngasi ko yo langana ke luka musala donc facilité mo so ya mo speta ma comprendre mobile ya bongo mais dialogue ezate pour le tobo suko o solane nini pour y akantane likamote na mukili do ebika ke tongo etani na meliti na nguba na midi na lesu ki mandaso na mega frontière makabe sili asuko moni makamona wa facilité ezo sala ke dialogue ezala te pour moko déjà muteme za kotoka na poli mandaso pour ça ba papa bali mandaso mingi hein mandaso za bien ba bike ba papa ali yango 2 fois par semaine mandaso za bien pesa ba papa makasi amen amen de veut dire que facilité aussi za moko ya ba cause ezo zangisa dialogue kati na libala toye awa pona ko bongisa ba so la kitoko pour dialogue to za poser na libala ça veut dire c'est une richesse c'est le malamu pe lo kitoko ya mwana mo tuzo ko encourager dialogue kwa kozala alors ya mo tuzo ko loba et que na place wa dialogue to c'est ma cause mais di carité obi que manque d'amour
oko créer amour que non nga puna na ndimi pesa nzambe na commission na tondio obonde nzambe banale na manolinga mbala ngai zonama na manolinga mwasi na ngai nzambe ko pesa yo abi tout ce que vous demanderez à mon nom je vous l'accorderai sur le temps nzambe pesa yango omaka dialogue kozala pourquoi possible yo mbali bovana yeso tenene mbala mo mo mtema no siliki te faut sonner la paix pour la monter musupe eza bali à famille c'est ça ça s'appelle dialogue katina mabali bali à famille bah tu as déjà que 10 ans yoko le kangote que comme marié 5 ans yoko le kangote comme marié musupe bah tu que yope yoko kota na monde ba marié te au moins na que ozala on ba couper bien beaucoup na peut ba fiancé mukande pesa mi mondo kota kana zona ba marié kana moko boyenye donc auto bi que sagesse c'est intelligence c'est ce que diriger bino ah so ka kena e natanga na uzomsana nga na uzomsana aleki donc wana pe koza ba cause maman cause donc je m'aille na chama place mais mon eza yete eza manipulation ya ba trône famille mais ya ngona Salomon asenga sagesse pour pas sagesse au comprendre likambo ça me pas ya nanga ça me pas petit frère nanga pas petite sœur na moni e comme go poussa te ce sagesse me te solo comprendre likambo te oh la mone comme pousse la do yango amen voilà qui met le mot à prier on a que non quand l'ennemi viendra comme une flèche l'esprit de l'Éternel les mettra en fuite dans l'esprit les oya molimo na nzamba kotindi kai mosika amen donc tout ça la posa ma mabalo est solide ils ont la vitamine A vitamine C vitamine B tous les vitamines donc on a moni problème libal les institutions divines ensemble les plus anciennes la Bible tant au kawana les elfos on a toujours et pas ensemble mais ce là bateau baza teti on a zonga pai na ba concessionnaire de pas monter à sala yango hein alors on va bien faire comme ça bien fait à qu'est-ce qu'on parle non Renault on a kamwa c'est pas vraiment été que ngap na rosa makambote wasko ya moto ben semaine passée donc mutazo vivre na kati ya Osée 4:6 donc mutazo vivre na kati ya kozanga koyeba siko kozanga koyeba na Bible bi kezo ma mutu na kufa so ezaliwa amen ya moto encourager ndeko moko to encourager mabota to encourager bisomoko to pesa priorité na ba dialogue au moment la changement ba casse na kati ya libala na o moment mobala zoli ya komo seka imo na mesa pour ibo solo la eza papa mso mama azoli ya papa mama ota société donc abana eti na suka ta bona chrétien apambo yo azwa ngote eza bien te mais papa ko uta musala kota uta mazolia donner à côté nga nga yaki asukula kitia wa tene match à Chelsea 24 22 du travail na ye a occupé na été donc il faut que sa priorité na muboza na pembeni faut ko solo la okoyeba onini conjoint kanise peta musuta mo yozala kiti vous avez maman mais manque le solo moi le solo zo bomba mariso inana après 2 ans après donc le solo c'est très important donc on va le solo biso ba couple to ko ape so na bana na biso to ko mema yango tina ba église esika tozo ko sangana tina ba école à partir de l'église na koyeba que maman on a un problème pour la prochakier na koyeba que papa na un problème pour la prochakier na koyeba que likambo nga na sali eza ma bébé ti muninga libaku poni na prochakier to solo laki ayebisa mo likambo et c'est singaité à partir de prochain mois na mona ba que mami osala nga mabe eza ma bête donc eza mona faut senga pardon mais si ko solo te na mona mo yeba ngo ezate yangwa lelo to l'équipe na kosola pona tina ya biloko oyo ezozangisa masolo kati na mabala amen nzamba sebso grâce na oyo akokai kosala biso to présenter yango so pe ya moi si papa nanga boza suna bilo mususu boko comme la biso na chaîne na biso nzamba pambola biso kongo mo Kristo to kozwa ba message wana to kobongisa lisusu mbala sima to kwa kosola malamu nzamba pambola bandeko nyoso balandaki biso tolingi bino mingi eza émission ya secret ya libale salami na couple évangélique tangu ifwene tokomi na suka nzamba pambola bandeko nyonso e na kobondela epai oyo dialogue yalaki te nzambe oyo asala likolo na se oyo tozotémoigne esika oyo azotransmettre azokota dialogue na kati na libala na yo pe azopesa sagesse na biso ba couple surtout nzambe merci ya na bikama mokonzi na tombolo la commission nzambe na présenter kombono liboso na bato nebete nzambe oza les restaurateurs oza les réparateurs oza nyonso oza les restituteurs nzambe ozozongisa ba ane oyo basoterel badevoraki basalaki ete na kati ya mabala nzambe na kati ya couple dialogue ezala te nebete couple moko lelo nzambe basepeli bazo renouveler dialogue na bango yawe tika ete loboko na esembolama emonisama faveur na yo nkembo na yo emonisama lokumu nkembo ezonge pa na yo na kombo kitoko na Yesu Masiya pose ali nzambe toyebi merci Seigneur Jésus merci Seigneur Jésus amen amen gloire à Jésus
tosambeli na puissance divine na Blaise Gestin epai tozokamba makuna epai na basali la nzambe toza esika moko ya malamu soko za na pasa kosambela te benga biso tokoriente yo pe tokozana ensemble. Amen. Rien n'est nouveau sur la terre des mortels. La déception, la dépression, l'amour et la passion sont le lot des mortels. Mais au-delà de tout ce que vous pouvez endurer, ne perdez jamais espoir, car quelque part, non loin de nous, se trouve le réconfort. Souviens-toi que Dieu prévoit toujours une épaule sur laquelle t'adosser si tu t'appuies sur lui. Nous fortifie, non, non, rien ne nous séparera de ton amour, par amour tu as donné ton fils unique qui est mort à la croix pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, pour nous. Quelqu'un qui me suit en ce moment que rien n'est perdu. Malgré tout ce que tu vis ou vois, tout ne va peut-être pas comme tu l'aurais souhaité ou pensé. Les choses ne se déroulent peut-être pas comme prévu ou espéré. Tu as peut-être reçu un mauvais diagnostic du médecin ou tout simplement perdu ton travail, ton logement, tes finances. Tu souffres peut-être de la perte d'un être cher et après avoir tant espéré, tant prié ou tout essayé, je suis là pour te dire que malgré tout cela, malgré tous les soucis que tu rencontres, malgré les circonstances de ta vie, essaye encore, espère encore, crois encore. La solution se trouve en Jésus. Malgré tout, malgré tout, malgré tout.